ok pale jambo. Ok pale jambo male, ok pale jambo male dide, ono se kaolo makude. Ok pale jambo male. On si la mutamemeli yango. OK. Toza na YouTube, to mona makamde kenela. Si la tinda ba finga Belleville. Est-ce que Belleville sa tinda ba finga sila? Ouais, mon tamté à ma bébé qui même na nzoto na ye. Même na comportement na ye. Même ne longi. Même ne longi na ye. Na bino sila na mangwele lo kwanga. So sila na mangwele lo kwanga donc à série. Normalement face à ta bana 4. 4. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Na lobino na ninga mabete. Na eh, ngana servant mboka oyo, ngana mama, ngana futuka. Bilo bo sale amike. Soko lobi na mutana mangwele commencé en 1985 boye bate surtout bato bazaka na mboka bazwa ngoti na 87 si comme na 87 toza na mangwele amkolo pourquoi vous ne raisonnez pas bazoba balakisi no sanza botel musapi na lobela ka fali pupa na général ba warrior ngape na sola na kapi nga na ko za semba ngape na ko fingela mutu muna uti kutu boloko pona mutu te. Pourquoi on va se protéger à te? Na ebise nga bikoyoka ebelete. Iya futa kabatu, ba finga kabatu. La preuve est que futi sumbwa finga nga. On ta futi mbwa bimi. Pona ni Belleville bimi simbwa te. Pona ni ba danse ba bimi sino na tangi ba bimi simbwa te ya bimi simbwa. C'est sa façon de vivre. Injure et maman na tout fina ozoba. Ni ya bemba mama ya c'est ça l'injure. Si tu reproches quelqu'un de changer, c'est pas une injure. Les gens ont changé l'internet parce que on nous a reproché, on nous a insulté même. Ni tendresse au fin en elote. Ngala na basité. Moni ngama ni kana nzele. Ngala na banzele te. Ngala bilo na nganzoto. So na meki on kana beti na mwasi babilo na kumba moni. Shadrach, nzinga nkuvu min sorcellerie za pouvoir en mboka na biso. Okay. Na kindoki na biso ba congolais to sala ka nzambe moko. O ba koko na biso ba sambela nzamba mpungutu lendo le créateur. Ba koko na biso ba salela ye. Ezala baluba, ezala bangala, ezala banani biso so to sala nzambe ya mpungutu lendo. Bangunza ba banda ko sekwisa bato. Mindele ba yé na colonisation. Ba comprendre, bon si vous mettez histoire, on a mettez ba histoire bo sala ba film. Ba comprendre que biso to bimaka na esprit tokendaka kokende kosala ba enquête tokendaka kotala ko protéger ma famille. Mundela ina mwana na ye africain apesi sorcellerie, congolais apesi belge apesi sorcellerie. OK, sorcellerie c'est pouvoir na biso. À cette époque les rois étaient Nzingankuvu. La femme de la reine, le mari de la reine Nzinga. Oui, mais aussi on beta histoire wana maboke na bino bosala kana. Wana maboke on a filmé. Muko beta histoire mboko. Bosala mama na filmé. Mundela eli Nzingankuvu amelaka nsamba na masanga mbila. Mundela ela e vin avec cholestérol. Nzingankuvu abandi ko teka nanu ndeko na propre qui pavita. Abinde ko nangaza na pouvoir makasi. Pouvoir na eza kindoki. Soki auti pèlerinage, nyonso ekufa esekwaka. Abimaka na nzoto na ye akenda kalibanda. Soki bokati ye mutu na ezonga, il faut botumba ye. Ateka mwana mama. Bino, bata maboke botiko finga nga bosala na filme na mboko te. Histoire mboka oyo nano esalama te. Kimbangu azalaka na prison na Lubumbashi. Mais réunion esalamaka chaque jour. Batie ye na prison na Lubumbashi, bazwi batu na ye batie bango na Kisangani, misusu batie bango na Bumba, misusu batie bango na Mbujima, mais chaque jour bakutana na Lubumbashi basala réunion. Na kati ya cellule ya Kimbangu, la sorcellerie. Mundele ayeli biso sorcellerie, atie mutu na mesa. Abomi mutu, atieli noir, alia, mutu alie, akotisi biso nyongo makila. Lelo ndoki akoma olia mutu, kindoki ya pouvoir. Kindoki ezaka pouvoir. Lelo kindoki koma mutu akoma oboma mutu, mundele mutaela biso yango. Ya zui oya biso akoma sela ba avion, a développer mboka na ye. Est-ce que possible beta histoire wana?
ke Kimbangu azaka na mukolo Kimbangu alinga kufa bina okufa na 15h na 15h Kimbangu amibeta boy papa alongoli biloko nyonso nzoto bantrai alongoli mundela fungola Kimbangu libumata Kimbangu apolele pumote ni muchopo te eloko te estomac te eloko te mundela ganga bado vivre ndeni abimisa bantrai parce que bantrai nde bomba ka sagesse na cerveau obeta histoire wana maboke okeba na bino Manike melala mai bafinga ba n'importe comment te omoni mboko Fachi aza président na biso triple brassard to pesa e musala te. On veut que des intellos, les gens qui connaissent l'histoire de ces pays. Si tu ne connais pas ces pays, aux athées, on les cate dans la TV. On les cate. Fatia ici Macron, mais qu'est-ce que tu es venu foutre dans mon pays? Et là on y yo ça na mboka. Yo yebi histoire en mboka o. Iranium oyo ba salé la bombe atomique. Ba koko na biso. Ba pesa bango pini, ba tu ba kufa Shadrach qui a jeté. Place baswa Iranium mwana ba timola mabele na paute na Congo te na maboko muto osala bo timisa pe kokata na bato bazo kufa belja bombi biso yango tang ba keno sa bomba to miti lelo saka ba effet bo tang bazo timola baza kolela baza kosaka biloko na biso moko nzambe soki okata ni misapi balongoli yo ba ye na mususu si ba bimisa Iranium mwana na se ya mabele est-ce que boye biango na maboki la bino babeta masolonga na oloba arrêtez. Eh, ngana servo mboka oyo, ngana mama, ngana futuka. Bilo bo sale ya mike. Soko lobi na muta na mangwele. Mangwele comment na 1985, boye bate. Surtout bato bazaka na mboka, bazwa ngoti na 87. Si on na 87 ans na mangwele amkolo. Pourquoi vous ne raisonnez pas bazoba balaxi no sans abotel musapi? Est-ce que so yebisi mutu qui n'a pas d'enfant au fingi? Est-ce qu'elle est trop tard qu'elle peut avoir des enfants? Si elle s'organise, elle peut avoir des enfants parce qu'elle a des maris. Qu'est-ce que vous voulez? Bino bolingo même biso kana ba bogar na ba bobar na ba ki bodé na bino bomé boyeli biso na YouTube. Nga linga ngo suste. Nga boloko na kendaki. Balongo ba nzambe ya mabele na biso ba mengu ba bisimbi ya mopepe ya mabele ya mai pe moto ba isenga ba bimani ke mission na ekoki. Mutu no so amayele te longola na media. Bo amayele te. Bata maboke wasala film ya mboka. Mboka na biso po bonga, il faut relater histoire. Ba belge ba na nyongo na biso ba futa biso te, ba français ba futi biso te. Il faut ba futa ba nyongo na biso. Ils ont tué nos ancêtres aujourd'hui ils sont en train de nous tuer à Goma. Ils continuent de nous tuer. Mais bino bo betaka l'histoire. Mbas moko ile kaki. Chéri moko sala ki bonye. Ya. Nigérien on sala histoire ya mboka na ye. Mundela be asali film ya Wakanda. Bota la film ya Wakanda ba guerrier. Ba beti Afrique mais américain. Mais congolais ni asa sala film Kimbangu banda kolata liputa alongwa banda mboka osoni makoloti aleka bo bisika na so aleka tika makolo na e. Bo beta histoire wana. Bata maboke. Batente. Bon, Manike toke na ngona no mo malem parce que to moni oza c'est on que non malem parce que au moni histoire mboka na se fait betama. Te mambolo ba est très important, il faut batu ba yeba. Nga ka ndo lobi bona juma moitié. Mais qu'est-ce qui se passe entre Yona Batomaboke? Je me rappelle tout ça en émission. Quand c'est émission dans ça na yo. À la belle Kabea, la bouche autorisée amène-moi de l'eau yo tient en poisonné. Pour poison zo tambola. Poison zo tambola. Bon c'est bon ngate, nga futuka. Très bien. Alors, émission to sakina yo. Te aye la mai, mais ça cacheté. C'est pas de souci, le cabo. Pesanga. Merci. Merci beaucoup. Il y a un peu d'amsous. Il y a un amsous. Manike, j'étais en train de dire émission auto salakina yo. To lobela ki mambu yaba comédien. To meka un peu comme ça moi banali émission auto sala. Auto sala émission auto sala ouais. Masila par rapport à maman Matanga. On pose nga ba question maman Matanga. Ndepé pasteur de la foi et bandaki pour tout temps on a tout ni maman pasteur de la foi. Il y a de la foi ouais. Là le baki ba kabola sila na belle vie réaction là yo on dirait et c'est pas ici ba coûter de sorte que le lobby moi ba proprement. Est-ce que moi je peux avoir de problème avec Sila? Elle n'est pas mon amie. On ne fréquente pas le même. Ya, on a pas flatté. Est-ce qu'on a encore flatté pendant qu'on a fréquenté un aigle de Kawele, on a fréquenté un goga la poulga. Na lobela rafali pour pas na général ba warrior. On a pas na sola na kapi kapi na ko za semba. On a pas na ko finga la mutu na uti ku du boloko po na mutu te. Sous le kauka pas zuri. Sous le kauka pas zuri.
bazuzwa mama ba basemba po bakabele $50 ya fingi tendresse ofinga na elote ngalala na basite moni ngamanike na nzele ngalala na banzele te ngalala bilo na nga nzoto so na meki onka na beti na mwasi ba bilo na mbamoni ya ekufi sikoyo par rapport ya mambo wana basila nde tendresse akoti ya bameki un peu connaître osacharne na yo eloko eza na eloko moko te eloko moko aza tata mwasi asila aza tata mwasi na tata nini na mama nini tata mwasi na tata nini na mama nini tendresse abengi nga o te yo zaka na bamisia biso ozala na bato maboke tendresse na leke na succès musika tendresse afinga nga bafinga basimba bafuta ye mbongo na matanga basila futa ya finga nga ele eza na eloko tendresse afinga ngai te oyo na omone ya danger tendresse afinga nga drogueur tendresse afinga nga nini mais tendresse na leke na succès banda lelo ti mokolo ye soria na leke na makambo bato nga na fréquentaka ya ofréquentaka bango te ti mokolo alongwana te la preuve aneke ana succès te apio ana succès te ana pio nana ngo bele na ye ba bela ke na nzela moi c'est ana moi succès te na bien ça moi si pio na comprendre pio ba bela ke na nzela ne ba bela nga Manique de John ya la popo le ba bela nga kwa musicien abiki nga ba musicien bele ya Congo so na temina ba na minute na nzela no melaye to yela ki to tanto ya to na TV to yela pour la gloire tout à fait normalement c'est la gloire non nde babela ko Shadrach na nzela babelaka ye ye pena pasaka ina so atobi to chakaka to longaka banda to kotika oshwe bache caméra babelanga na ye na omela ye na attend soit na bangote ce que j'ai dit c'est la vérité la preuve en est que balinga ki mukolo te ba ebite ke mangwele koma tina 87 lokwa balinga ki mukolo te lokwa na baika ke na za mangwele baba moni ngo ke na akoko oke mangwele ya tina